basimbisa ye touche lokola basalaki makambo massacre ya Lubumbashi. Nazala malembe ndokelize soki bazwi mutu abandonné bakundaka jamais mutu moko avant un mois. Olandi discours à directeur ngana yo ya nani baza na service social et enquête basimbisa ye touche lokola basalaki makambo massacre ya Lubumbashi. Bon bato tinga to bomba susu biso to lobi nyonso bakufa boya ozwa mbongo bato linga to bomba siko to po to kunda bainga ba utaswa basimbisa ye touche lokola basalaki makambo massacre ya Lubumbashi. Si j'étais le chef de l'État, avant d'avoir les résultats de l'enquête, il y a déjà des gens qui doivent démissionner. Je vous appelle pour un événement qui aura lieu le 21 avril, l'arrivée des combattants à Kinshasa. Ils seront donc une délégation de 15 personnes et je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez en tant que patron de l'ANER. Alors qu'il n'y a aucun souci, on peut participer aux élections sans être parti, étiqueté de parti politique. Je ne me suis jamais rapproché du pouvoir de quelque manière que ce soit. Je combats le pouvoir, je combats ce système. Je n'ai jamais été radical, c'est-à-dire que je ne suis pas fermé à la discussion, je ne suis pas fermé au débat. Bakino bayeba. Puis makamwana kusala makambo na sima mikongo bakino na lingi yango te. Na lingi transparence. Bayeba penza situation morgango central les anime. Et ça la nini. Po bakunda bandeko na biso to abandona biso moko. Basala nini. Po bakunda bana oyo to komo bwaka na balabala partout. Na mor central bayamba bango nini basala nini. Et loko mi balé. Na linga ba ko mona ke morgue oyo lelo ils ont la capacité à 310 corps mais baza 325. Donc tout ça déjà un dépassement il y a 15. Oyo kota sous lelo, oyo kota lobby. Na oyo ko yana ba morgue nyonso na po ben déjà nyonso ba personne abandonnée bayaka awa. To comment na dépassement. Siko to ko sala nini? Nazalaki te na yokaki na yoko zonga. Et là, comme on a tellement les gens, ils ont la famille, ils ont ici bango, ils ont abandonné bango. Mais na lingi comme baza bakino, baza batu, ba kundamande na dignité. Ya wana lobby autonomie au mort azaki na ngo lelo abu opia, puisque na des scellés et loko manque à dignité enterrement. Bon, ba morne to longola, mais ba adulte wana quand même. Parce que morne baza muke oko sala ba cercle ya boité oko tia bango nyonso na kati ya cercle moko mais ba adulte ceux qui ba famille abandonné bango mais biso l'état faut tous en charge yango wana na eki olakisa lokola ba oyo baleki toza na 104 morne na 80 indigents na date lelo sans compter les autres morts. Légalisé, na tonga quand même 20 morts na kati ya villa Kinshasa soye baraté. Ils ont on a pour la dignité ya bana Kinshasa. Donc et là on a lobby boy. To sale en OP pour bakino ba ba vérité. Ba e bandezali course ya pouvoir ko luka pouvoir ne commissi bilobela. Bango balingi constitution. Mais base la paix mandango ya président ici là. Bazo lukande basimbisa e touche lokola basalaki makambo massacre ya Lubumbashi. Et l'autre est bien, puis ce loco, ba précédent, la loi date de 1900, la dernière loi, elle est coloniale, 1950. Bakunda Baon de la même manière, Kaboué, donc mon collectif, c'est un problème aussi. Moi, il faut dire la vérité. Parce que si chaque mois tu dois enterrer 400, 300, chaque mois 400, 300 cercueils, c'est un coût. Donc, on va corriger pour que, à partir de l'élo, na longoli autonomie mort centrale à Zagina. Pour autonomie, on est allé, comme Mukanda, na ministre provincial, quand on va faire place, on peut faire place dans le cimetière. Banana on va zokunda, tu éviter nombre batou, tu éviter. On peut faire place dans le cimetière. Si malango, babaluku na chef de division pour la maboulou. Basengi na régie RATPK.
pona mutuka o mema bango bon nga gouverneur mo RTPK nga mna créer yango na yiba ka pe écouter RTPK mutu pesa ba camion awa ya wana longolo autonomie wana voilà longolo autonomie mwana mboka André Kimbuta omoni te ke yo mutu luki makambo nyonso pamba te soki mokolo akokunda bandeko wana obenga kata ba cameraman batu ba filmer que voilà tozo sala eloko moko boye soit pona ba indigent wana kolekisa quand même communiquer na ba chaîne ya que tozana banzoto ya bandeko boye tokoti kokunda bango boni o memi batu oke ko bwaka bango na butu ya liboso yango wana Croix Rouge azate yo moko oke ko bwaka bango ni présence ya mutu moko te na ndeko na ye ata yake ata so aza indigent quand même présence ya famille na ye ko kati kozala la salam alem ndogelize soki bazui mutu abandonné bakundaka jamais mutu moko avant un mois olandi discours à directeur ngana yo ya nani baza na service social et enquête justement pour prévenir famille boyo ka sonité ata bosundola ndeko na bino toza na kingande na morgue service social enquête wana isala nde musala wana kokunda ba omema Croix Rouge ponani bazali qualifié ah on est baza qualifié et puis ba sac mortuaire na batia eza penza oya ba médecins sans frontières ezali te lokomo bago soma na gambela bien donc norme penza ko kundola batu ezali très respecté bato baza na qualification pona ba kunda bango bazali ao Croix Rouge ba edaka biso na bana oyo bino bobwaka na barabara bake ba lokoti bango ba yena bango mais ko kene kuna tona besoin secours nini directeur à morgue lobby so basali enquête na bango sili basengi mutuka basengi place na cimetière bakei kokunda bongo oyo lobi ngai mutu naza responsable eloni ya eloni ngai biso que mort depuis banda eza na autonomie na on esenga nde appui mais ko kansate ke ville aidaka kaka pona ba indigent oyo de bazangi ba famille babandona te na ba oyo na famille et puis balingi na profiter ba ko salikama le 19 le 29 le 19 na le 20 le 19 na le 20 hôtel de ville et sali communiqué batu nyonso yo bakufi baya na hôtel de ville bazwambon ye ministre de santé azali awa azana ba décharge ya ba famille ba leka bazwaki mbongo ngai moko personnellement na geno tala 3 familles nakena kauka nakena kina na kimbangu et puis na mbinza na ngalema ona pa ya mboleza donc nakendeki ngai moko kozonga na zonga kana kino tala 3 familles bo batikali balekaki na ministère na biso affaires sociales bazu mosolo et bon bato tingato bomba susu biso to lobi nyonso bakufa boya ozambongo bato lingato bomba siko to po to kunda balinga ba utaswa balinga ba uta. Selon vous, êtes-vous d'accord avec l'enquête internationale demandée par certaines personnes? Je ne sais pas si vous restez colonisé jusqu'à présent. Je crois que le ministre de la Justice a instruit le procureur général de la République pour mener l'enquête. Il appartient au niveau du procureur général, s'ils ont l'appui, s'ils veulent l'appui des autres. Ça, la justice, vous savez bien qu'elle est indépendante. Et puis nous parlons, en principe, on ne devait même pas parler. Quand un dossier est pris en charge par la justice, on ferme la bouche, on se tait. Mais puisqu'il faut quand même expliquer aux Quinois, moi, ce sont les Quinois qui m'intéressent. Ça va? Merci, merci beaucoup. Population alingi ko réagir na oyo boyoki bande commission to ba konzi balobi mbotende mbotebo boza awa côté ya morgue. Ouais, réaction à bino par rapport à la visite au Salimi de Luezandé. Bon, tout ça, tu as besoin de toi. Bino boyaki po boyolanda boyoye ba makamne so ile kana morgue. J'ai to lobby depuis que on te vandiawa. Corps et quotité. To moni corps moko yo wana balobi so ki pe indigent. Ba pour appeler ça la exemple ndebe indigent ba ya kana morgue. Ce que to lobby bolandi la ngoza montage ou bien ça montage té. Pour que ça montage va se préparer que loko moko pour pas compliquer citation. Merci beaucoup. Ndeko ya yo réaction. Bon, réaction nangana lo baga à propos de quoi lobby, il faut qu'on lande lango koyeba bien ce qui réellement est indigent et outil libanda et ou bien c'est là qui préparation morobo et basalaki. Si go binope, il faut bon lande la boyeba
soki eza indigent ya solo. Mbote honorable. Mbote ndeko Eliezer. Lobi tozalaki na bino awa mwana mboka Evariste Boshaba eko répondre bino tomonaki bozalaki surtout yo zalaki ko telema zo ganga likambo nini ozali ko ganga alors que bandeko baza prêt pona makambo nyonso. Ndeko ezali soni ezali mawa ezali pe likambo ya kanda makasi soki baimboka oyo balobaka ke kotanga ezali ko bengana molili ya kozanga koyeba. Tomoni ke ba nzeleneke minene oyo bakoka kosala fierté ya mboka bango nde bakoyokisa mboka soni. Vice premier ministre ministre ya intérieur olobi ke tobenga non biso tobengaki ye na cadre ya question orale avec débat et deux collègues honorable Martin Fayulu oyo abimisaki likambo soki yebani lelo ezali grâce à honorable Martin Fayulu ke batu nyonso bayeko yebango nandeko Toussaint Alonga ba déposer question orale avec débat. Biro na biso bakimi babi ke soki eye na cadre question orale avec débat ba vérité belé ko bima ba sali un saut en avant ba bengisi ye alors que règlement intérieur ko loba clairement que ba audition ya ba membre du gouvernement to sala kangonde na ba commission pas na plénière ndenge esala makindengwana aye ko sala discours na ye ozo sentir te que mutona azo yoka mawa parce que ezali pasi na mutema 421 morts 421 corps bazu yango ata bandeko bazaka na bambwa ke bambwa nyonso na balebe eloko mabe okotia bango na libulu moko te. Donc na mikili mususu baza na respect ya bambwa koleka biso ndenge tokoki ko respecter baimboka oyo bavotaka oyo bakomisaki biso bakonzi respect ya bawei oyo bakoko batikela biso biso na bakongo toloba zitisa mafwa, c'est-à-dire il faut qu'on vénérer, il faut qu'on pèse un respect na bawei. Alors ndeko ceux qui balobi que non ezalaka habituel tout ça la kangomba lebele mais ceux basala kangomba lebele biso ezambala yambo to yoka ke na mboka oya biso mboka oba nini Kasavubu atika mboka o Lumumba atika vraiment soki que Lumumba lelo to regretaka azanga tombe. Donc il faut pe bakitania Lumumba bazanga ka batombe. Nyonso wana pona nini? Po bato mweka bazaki wana te, bato idiofa bazaki kuna te, bato kindu bazaki wana te. Mais baza ba congolais. Mibeko za koloba que mutu nyonso fo azala enterré dignement. Dignement lingo loba nini? Il faut balancer, c'est-à-dire badra ezala, bacheyo na cercueil na sanduku, bakundiyo libulu moko pona mutu moko balekisi 30 cm bache mutu mususu. Alors balobio ba indigent, c'est-à-dire ba pauvre babola. Donc vraiment babola na Congo alors que toko loba ba prouesse macroéconomique ya mboka na biso mais toza incapable ya kopesa cercueil pe kotimola libulu pona bawei oya biso et to lobi que tozali riche yango to sengi vraiment ba imboka to lamuka parce que toko mona et oyo esengeli population parce que batu nyonso bayebi yango ndeko Eliezer morgue moko te e yambaka corps oyo ezangi d'abord corps ekendaka yango moko te bamemaka corps komema soki oke na morgue nyonso au moins nazolobela nde esalemaka na mboka na biso bakoyamba corps te soki certificat de décès réalité certificat de décès wana nde eza ko renseigner médecin oyo a constaté liwa wana. Médecin wana yango ezo supposé kaza na dossier médical. Na dossier médical wana kuna nde ba renseigner adresse responsable pe bokono oyo mutu wana akufeli. Donc sikoy babola ya Congo baza tellement babola ke bazanga même ba adresse. Ke ba mort né encore que tozo tiango en doute. Donc ba mort né il faut ba bomba kango parce que komi ba bomba ngo polobi balona. Ba bomba ngo plusieurs mois. Ba mort n'est-ce pas que bakunda ka bango aussitôt après et ba mort ne wana bazanga ba mama sikoyo budget ya affaires sociales accord que tozana ministre affaires sociales mbongo wane ko kende wapi ke ba pesa minimum ya 150 ou 200 dollars o ba kosombela cercueil ba twatimola libulu po bakunda bango décemment. Vraiment ezali soni yango mona ki lobi tolaki na kanda makasi to kompona ite pona nini président aboyi kopesa nga parole alors que nazai parmi bato liboso to senga parole eza soni ezali mawa
na bamboka nalingi na relance yo kamwa muke avant que nasisa mwana mboka honorable Puela. Mais bino ango bato opposition nazo comprendre bino te? Oui. Mutu abimisi chiffre ya 421 corps. Oui. Baza bango gouvernement. Oui. Boluki même pas koyeba te ke tango mususu eleki wana bondimi aveuglement. Mais makambo mususu babandi ko expliquer bino besoin ndima te ponani. Non, ndeko. Omoni na lokota li falanse balobaka na droit oyo a allégué fait il faut approuver yango. Bango ba biso ezaki 421 corps bayangani te. Balobi ke bayeli biso liste. Encore que liste wana euti na morgue centrale de Kinshasa. Ba signé na mutu moko ati ata kombote. Bandimi ono abosanaki. Non. Mais ezali document officiel te eza na valeur moko te eza mawa. Balobi ono batu mususu baza ba indigent bazanga adresse. Valeur nini okopesa na document ya ndenge wana mais lokola bango moko ba passer aux aveux. Ezali grave balobi ke non tokunda quand même collectivement batu ndenge wana eza mbala ya mbote. Eza makambo soni et puis ministre moko ya justice akoloba que non d'ailleurs est-ce bokanisi pona kokunda desama isengeli ka kotia na cercueil. Mais est-ce que biso tozali ba mizi alobi même que non roi moko ba auto ezalaka ba ise coutume oh non loi eza miye droit eza na ba source ebele eza kaka te mibeko ba komi eza coutume pe ezali parmi ba source à droit ba étudiant ya premier gradia ba koyebisa ba ntunyo sondengwana coutume na biso ezalaka ndenge nini okukunda mutu ndenge nini mutu akufyo ke obwaki ye kaka ndenge za okocheya ata na cercueil te eza makambo pasi eza makambo soni non bayimboka tala likambo salemaki boye mais likambo yango eza normalité yango na sanctionner mutu boye responsable ya commune ya Maluku na sanctionner responsable ya morgue na sanctionner ministre ya intérieur na sanctionner pe mutu boye pour que toyeba en attendant wana bo apeson dire olongoli mufinuku gaz ebimi to non toza vraiment protégé ke mbala sima mutu akomeka likambo ndengwana bakopesa etumbu mais oya biso donc congolais toza protégé te mendeko balobaka nini ya même nini service moko za initiation à la nouvelle citoyenneté. Donc nouvelle citoyenneté ba konzina biso za wana kokundaka plus de 400 corps na libulu moko parce que na Congo to zangi mabele oyo bakoki kokunda batu ata na Israël kuna bakenge nini vraiment bakelela ka mabele basala kalika mwanengo wana mais Congo munene oyo bazamba ezangi non exploité to ça nesika to kokunda vraiment dignement ba congolais te babetela ki collègue na bino maboko alobaki bien mwana mboka Sami Badibanga mais lobby mutu balobaki est pas président c'est pas moi qui invente les en plénière que quelqu'un de l'opposition radicale Sami Badibanga applaudissons pour lui ndeko nako linga kosala commentaire na olikambo wana te parce que mutu na mutu azali na tempérament na ye pona koloba likambu ye aza na tempérament oya ye peut-être oyo sepelisa ki bato majorité babeteli maboko menga naza na besoin babetelanga maboko na bato majorité te parce que bato oyo bakomisa biso ba député zalinde population yalende baninga mon côté député nde tozaboye a vota muninga mutu na mutu a mi vota ye moko population de etinda biso awa alors babetela mutu wana eza na importance ata mon côté encore que population ya kotala bako mona nani oyo banani bako bundela population parce que ba question pertinente pe ndeko Sami Badibanga posaki ba répondaki nango te nyonso ba répondaki nango te parce que etiaki bango mal à l'aise biso toako yoka soni ndeko yango tikana lobango biso baloba te ono toza na respect ya ba institution mboka te oui pays na biso ezali indépendant mais siko toloba kaka pays na biso ezali indépendant tangu foko boya ke vérité yebana tangu tokweli likamnini likama Ebola basengi aide international ba ko pesa mbongo bayimba pesa mbongo bino toza suffisamment riche même ba mama ya wenze baza na mbongo wana na balibenga na bango non mais vraiment eza makambo soni eza makambo pasi bazo sala ba prouesse au plan macroéconomique mais siko bango ba loba ke no population wana baza ba indigent eza makambo soni eza makambo pasi eza inadmissible. Toye lisusu awa na Sénat pour assister
tomoni mwana mboka Evariste Boshab auti ko répondre na mituna ndenge bautaki kotuna ye. Et je crois que tokotuna ye mwa mutuna moko to mibale lisusu pamba te akoka ko répondre biso pona oyo tozana ngo posa tozali kokoba. Mwana mboka Evariste Boshab mbote lisusu. Mbote ndeko Eliezer. Tozalaki awa lobby na Assemblée nationale, tozalaki pe na morgue lobby. Mais eloko moko na lingi okoka ko expliquer ba imboka. Na yoki ozo wanga na keza makambu ya fausse communauté. Tellement que bozolo bango na français makasi na moi makasi na Kinshasa ezo kanate lobby fausse communauté soki eza nini awa na cadre awa eza fausse communauté likamulini olingi o expliquer na ba congolais. Te esengeli yo moko olimbola malamu. Olobi nazali ko wangana. Nazali ko wangana te nazali ko bande solo. Nazali ko wangana te. Fausse commune elingi koloba bomi bato. On comprend? Na yango na boki okunda bango po bayeba te. Awa tobomi mutu te bato bakufaki na maladi bamusu basali accident mais mutu moko te aye kosenga bibembe na bango pa bakendo kunda bango na famille. Na monoko français balobaka yango babengaka plutôt inhumation collective. Ezali fausse commune te parce que fausse commune ezali nde infraction obomi bato sikoko bomba pona kokunda bango. Yango na tobi eza fausse commune te. Po bato yo traçabilité ezali bande kona biso 26 corps eutaki na hôpital babengi Saint-Joseph. Mais alors ezala fausse commune ndenge ni bakufaki nde kuna mais lokola pe hôpital kuna na Saint-Joseph bakunda bato batindi na morgue centrale. Esengeli yo moko o expliquer na bato na yo na balandi oya kisasa que soki balobi fausse commune c'est que yo bomi bato obombi pona okendo kunda bango okokunda bango po bato bayebate mais soki obomi mutu te bato bakufi normal baye kosenga bango te pona kokunda bango ezali responsabilité ya ville pona kokunda procédure yango okutango na Lubumbashi okutango na Kisangani omoni ba agglomération ya minene o bato bazaka ebele mingi bato bakufa mutu te akendo senga po akunda bango tolobi lisusu boye po ba frais ya matanga et comme tellement élevé que mutu ayebani aza na bandeko na ye mais baboyi balobi soki biso tosali matanga na quartier bakoseka biso toa na mbongo te leta akunda ye kaka mais yango na eza fausse communauté ezaka mpona bafrais ya kosala matanga na quartier te bino pe parce que bamorgue na bino nazomona ye André Kimbuta pembeni wana bafrango bozosenga mutu akolala boye donc mbongo ezomataka se komata finalement heureusement que yo moko olobi bien que loi toza nango mibeko ezaka mibeko ezo daté na époque coloniale tozana mibeko ya malamu te quelque part la responsabilité nde tozomona même makambo ya ba automédication ezo salema eza nde ba frais leki ezala na ba hôpital ya l'état ezala na ba privé likambo wana pe bozotala ngo mais yo moko pesi yano ngai na pesa suso yano nini yo moko uti opesa yano na ligne bima na monoko na ye mais soki bima na monoko ezali malamu te kaka monoko ya ngai ebimi pe na monoko na yo. Merci beaucoup. Nazozwa mwana mboka André Kimbuta yango. Mwana mboka André Kimbuta yango. Bouti na Sénat, lobby bozalaki na morgue na Assemblée nationale, lilobani nozanango par rapport ya makambo ya Likambu. Bien sûr que Evariste Boshab lobby eza fausse communauté, eza inhumation collective. Na kotia lisusu sete na Likamongo ya solo. Ya onga pe na boyi maka ben déjà. Ya bi baza ba kinois. Ezali fausse communauté. Na lobaki yango eloko yango nini bakoki kopesa ngai André Kimbuta bato babo ba kinois nga na bomba ngo bakopesa ngani nakondima jamais ke baassassiner ba kinois balobi na nga kanga munoko tokokunda bango nani yango oyebisa nga pe na ndimi bakinois fo bayeba ke bazali na mutu abundaka mpo na bango yango wana lobi bolekaki na morgue bomoni bino moko lelo bakomi su ebele na oloba na bakinois ndenge na prometaki bango eloko tokobongisa sikoyo bandeko na biso bakende na dignité nalobaki na yo lobi autonomie ya morgue centrale abuo pia ngai moko mpo namoni mwa koko soki toleka ngai moko na ofungola miso na makambo wana baindigent ya bamorne yango wana lobi toza na conseil extraordinaire ya gouvernement provincial
pour te préparer inhumation ya bandeko na biso wana. Ndenge na prometaki bana Kinshasa na kobongisa bamikolo bakende mutu na cercueil na ye e ba oyo ba morne ko baza miketa na cercueil wana to sala ngone nini to sala cercueil moko ya munene mibale misato mine to tie bango na kati oyo mikolo bakende pe mutu na libulu na ye yango na kosenga na bakinois liste tokotia lobby ya batu nyonso o tokokunda na weekend boleka kotala bandeko na bino baza kuna o biso moko totika kuna soki bomoni ke bokoki kozwa ndeko na bino boye kozwa ye po soki bokoki te mokola poso mokola ya dimanche il faut tokunda tozowela kokunda mbangu te lobi toyaki na 325 corps 175 ezalaki oyo bazanga bandeko na babebe bamorne me oyo nyonso etikali wana baza bibembe oyo mpenza bauti na bopital mpe bazobela nzambe abengisi bango me lelo bazobakisama tokoriske tokoma lobi yo kotaki mor komonaki ndenge bibembe ezali tokoriske so totiki kaka boye tokokoma na ba 600-700 cadavres ekomi tokomobwaka bango na mabele tout ça puisque capacité ake eza moke yango nazoloba bandeko ya Kinshasa promesse nasalaki na koameliore kokunda bandeko na biso toza kokota te mpo bazolobela yango mingi te morgue centrale ezali autonome baza kosenga biso autorisation mpo bakunda te baza kosenga biso makoki mpo batonga basenga mutuka mpo na omema bibende bakosenga cimetière eza kosuka wana mais sikoyo ekomi avant bakunda il faut autorisation et biso moko tolandela ngo totala ndenge nini tokokunda bakinois yango wana ezala mesure moko tokodeside lobi na conseil extraordinaire nga nazosala lobi et puis bandeko nde na lobi boya kotala baliste mpo na weekend oyo soki poso te lumingu tokei kokunda bandeko na biso. André Kimbuta Yambo olobi nani akotindika nga nasala boye nakunda bakino en clandestinité neti omitia yo moko na bokonzi ya mibale olobi mpo na likambo ya cimetière lelo yo gouverneur de la ville est-ce que na Kinshasa oza na cimetière ya l'état to ba cimetière nyonso ekomaka ya privé? Merci mingi liboso olobi na mitia me ngam na candidat gouverneur nana azali candidat gouverneur eza ngati napesa candidature na majorité président Kabila mpona ngati ngam na bundu etumba na zuville me nazalaki élu yango naloba bakinois bato batianga wana mpo bakinois baponaki badepute provinciaux badepute provinciaux baponinga donc nga nazali produit ya bakinois yango wana botia mbala moko mbala suka mpe botia na matoi na bino boyeba que pour rien au monde nako sacrifier bakinois balobi o bamassacre le 19 le 20 mais nga nalekaki natalaki au moins 3 familles yo wana ozalaki te André na lere na ye nazalaki te na massacre mais lere na ye natamboli nake mombele nake kauka nake ngaliema kotala baoyo nazwaki sango napesi mpe communiqué mais leka na hôtel de ville kotala badécharge ya bato bazwaki mbongo mpo bakunda ebongo bato oyo batikalaki se ya 19-20 yo kondima ndeko les airs tolongola bamorne ba 300 batikali combien 121 hein? 121 kinois bakufi awa matanga eza te epai na yo baleka te wakolela biso to na matanga ndeko na biso bo 121 kinois bakufa ekendeka ndenge wana oyo babomi famille eza te elobi rien non tozala sérieux tokoma responsable eloko oyo esalamaka depuis toujours bendigent baza ebele mais outi mama ye pavillon mobimi eza kuna babenga yango pavillon bendigent loko baza bato basundola soko maladi ezali ya kosoma bakisi ya chere boyeboye banduku ebele bazokufa ifo kotwana nde bokoloba leta botala likambo na pavillon mobima bendigent eza kuna
pratiquement dans chaque hôpital bateau bazangi mosolo alobaki mingi songa na kotambola kotala ba hôpital na futa mbongo po ba malade bakangama kuna na futa mbongo po na ba maman baboti na maternité. Donc totika folklore apamba na kokosaka population hein toloba na population vérité. Pas massacre ezalaki te ezali bandeko na biso preuve que awa samedi na okunda dans les 200 mais toko améliorer kokunda toluka ne tosala musala mboka ekende liboso bo balingi bokonzi nga na lobaki base l'élection tokosala population te likambo ya cimetière likambo ya cimetière si toza deux cimetières il y a l'état mais siko tozokanga kingo na bano lo bango déjà etikala muke na kangi pe kingo mikongo na kangi na okanga kinkole mais cimetière à l'état zami balé o tozosala mais topesi en délégation ya pouvoir na ba privé pour na nini pour organisation pour la gestion au moni ndenge tosali partenariat na nécropole bosali partenariat ou bien eza cimetière à Kimbuta to yebi que eza cimetière à Kimbuta bisika ozosenga ba $5000 ngai faut yebake babenga ngai pare gouverneur Croix Rouge nga secouriste nga naza makambo na koluka mbongo na nzota batu te ezali boye bango baye na mosolo l'état apesi mabele c'est ça le partenariat baye na projet tokosala boye ndenge babongisa cimetière wana mosolo na bango biso topesi mabele biso tobongisa nzela voilà donc ville eye na mabele na quelques engagements bango baye na mosolo o bazosala cimetière d'ailleurs soko tali convention okoseka la ville ne gagne pas grand chose justement pour so biso toluka pe to gagner mbele olela 5000 te olela 10000 oyoki te boshia balobi no makambo okunda bato même na Paris batelemelaki yango puisque bobseke mataki de 35%. Yango mpe eloko biso tozolela kanisa keloko eza na est encore donc justement kuna oyo baobenga VIP ekoleka $500 te donc soki VIP eleki $500 te oyo ya biso nyonso ezala combien ya bino yo oza plus que VIP ya bino banani loba ya biso so aza plus que VIP eza destin nzambe mais natangaka te nasisi primaire nasisi secondaire nasisi université nakopesa cours mpe na mboka bapaya nazwi mbongo naye koinvestir na mboka nakomi homme d'affaires il faut moto ya motana étoile na ye na bandi esengaki topesa boye point de vue ya bandeko ya opposition bandeko mosusu pour que bo comprendre tenere ya likambo en face ya ndolo kuna na funa ndenge bokomona wana tokitaki na système alisu likolo alisu tokuti tala etuluku ya ba militaire baye kosala nini alors que il y a un circulaire il y a une lettre circulaire il y a chef d'état-major azo interdire na ba militaire bakota na makambo mapango dossier et ya mibale bandeko nanga bokomona bandeko oyo bazokombaka na babalabala tolobaki dossier ya ndeko moko akutaki kokufa ata bino moko pendant 3 mois bofutaka bango te kobanda janvier février mars avril yango bofutaka bango te bozoluka nini ezalaki ke beseko bolobaki bien que ce n'est pas l'Union européenne d'accord tondimi mais bino beseko 3 mois bozofuta bandeko wana bazokomba na balabala te pona nini et puis na ba poussière na moi makasi na boye na ba risque ya ke batutaka bango